na sepeli makasi so moni ba genre ya ba nzembo oyo ezobeta oyo ezolakisa mamo expression démocratique ya na kati ya mboka na biso censure ekangi nzembo wana ekoleka te censure ekangi nzembo wana te censure ekanga nzembo babi ebeta na télévision te oyo nani olandi nani ebeta na télévision te pourquoi chef de l'état ye moko olandi nani porte-parole na ye te chef de l'état alobi nini chef de l'état biso ya MPR bandeko na biso MPR ngaso susu osalanga bandeko na biso MPR balongola so okongwa MPR wana mpe bosala apologie ya MPR oui balongo baosinga basali ba intention ke bazolinga bakanga bagene wana bazolinga batiango ndenge nini ce sont les opposants frustrés. Oh bino moko na bino moko te bala pouvoir non ce sont les opposants frustrés baolinga babimisa yango ebima lokola bayembeli pouvoir en place mais eza lekate bamusicien na biso basala babiloko oyo tozoluka mpena bamusicien na biso basala eza nzembo mo mpena interpellé omoni la majorité ya baautorité ebele interpellé bango bandimi bana MPR babeta nini tosali te akofinga so bana MPR wana bokecu ngamunareke bokecu ata mutu moko kobeta bamasolo ya bokecu wana te tokosenga na pouvoir en place te oyo esali 2 ans na moment oyo achange makambo oyo ya 50 ans mais bino moko bolobaki ke changement boyeko na kochange changement efale bapesa bino 5 ans changement toyebi ndeko chéri omoni mboka na biso oyo na makambo boye so yo lingi bakoma nini IDPS to FCC IDPS te baluka eloko mosusu baja FCC te nga nasengi bango balukaka eloko mosusu bakotia taka bakoma parti politique te mais bokecu bomene asala mosala nini maza combattant mais combattant osala mo awa à travers le monde, Jerry Cometox, c'est votre humble serviteur, Bati le Kobe de la presse, préfet des disciplines, IGF de la presse, Yeyo, aye na émission na ye Loba Vérité. Émission Loba Vérité, c'est l'émission du peuple, Boteninga Rigueur Tenenge, Elembo Yamboka, Lelo Ezangi, de la prochaine émission, Bokozwango Kaka, Ezali Mouako Wele, la Koma Biro avant, Osala Moussala. Merci beaucoup, Nabino, tout Bolingaka Vision plus télévision. Bon continuer à s'abonner, bon continuer à aimer ma vidéo et que ça la biso plaisir. Aux yeux vidéo na WhatsApp que ça la égoïste était, aux yeux na Facebook que ça la égoïste était. Makamamboka, oh Jerry bon lobela makamamboka, na inga lobela siko makamamboka. Allez beaucoup ta siko pour la inga lobela makamamboka. Alors merci beaucoup na mon kondi moto ya yambo. Mama bela dinganga oyo apesa mo opportunité ya kofana na kiti oyo na plateau oyo ya Stella Soma na Esa Gayar mokaji de quelqu'un oyo abongisi biso. Tolobela émission Loba Vérité. Merci beaucoup Namabela Dinganga et à notre coordonnateur Trésor Walukonk. Équipe Mobima Vision plus télévision Kalamingité Boko Katango. Les aboyés Mabela Dinganga, les aboyés Maman Pasteur Titi la source. Les aboyés Daninti dans la Bible. Merci beaucoup. Et les autres Zolobela chanson Oye Sali Rage Lelo na diaspora na internet Nini to salité. Eh ngai internet mutu pasi bande kona biso ba battre record ya balanga nzembo ebele parce que nzembo wana bimi avec 500 000 vues na YouTube donc na ba plateforme mususu te mais bande kona biso ba ngaki ko panza sango na ba congolais nini to salité moi na tangi kelasi mama na mambongo ya makala mais mama zo kufa na maladi moi nazangi kisi ya kosombela mama nini to salite makambo eko tambola te ba to sambela basambeli nini to salite to tanga batangi nini to salite. Alors nakoyamela bino Aben Munono azali mwana mboka congolais analyste politique otokosola na elelo parce que attention comme déjà que on dirait bande kwana baso kanze mwana Djibouti. Est-ce que bazali na Congo bokoye bango na émission oyo bato mosusu balobi babwakeli pouvoir ya lelo e ngaye balingi bapekisa bagene baloba. Alors nde tokosolola ngo na Aben Munono toke na transition et bon on a kotisa invité nanga poto solola na émission Loba Vérité toke na transition. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez une annonce. Il y a Melibino,
analyste politique Aben Munono auto solanaye par rapport ya bandeko na biso bazali balanga nzembo o babengami na kombo ya groupe ya Imper vraiment basali buzz makasi na internet na diaspora partout par rapport à la chanson na bayembi nini to salité j'espère que bomoni scénario d'abord il y a clip ata ba diminuer volume pour comprendre et le nini ba olobela yango lelo na yambela kibino Abel Munono to solo na ye a recevoir nzembo wana ndenge nini y compris na bato ba yoki yango ba kongolo ba yoki yango makanisi na bango ndenge bazo pesa po na ye alobi nini o nazolo ba déjà Abel Munono bonjour ndeko Jerry Mabika boni Pepele, en tout cas, félicitations à mon plateau Kitoko, à mon pénal de Mamatos Kitoko, en tout cas, félicitations pénal. Merci beaucoup. Babilo Kabouine Tolinga. Ils ont déjà géré à Kiti entrepreneuriat. Pour ça, il y a moi 2-3 personnes au foot à bord en fin du mois. Ils ont géré il y a Babilo Tolinga. Il y a jeune, il faut si maman moko. Donc, pour ça, Kiti entrepreneuriat déjà. En tout cas, félicitations pour le plateau. Merci beaucoup. Voilà, première question dans les alliés. J'espère que Otali Nzembuto Oyo Kinzembu Oyo Nini to salité. Ouais, Nzembu wana na landa ki yango le premier jour et bimaka. Na bane ko leka kuna nzela mais na yo ki ba chaîne moko boye bazo beta pena ba réalité ya mboka na biso etikenga pena vraiment makasi na telema na yuka ki yango RP na mona ki clip na na Facebook na partager ki en tout cas eza parmi Babylore o toujours ba musicien na biso basala Babylore o toujours ba musicien na biso basala eza nzembo mo pena interpeller moni la majorité il y a autorité belé interpeller bango la majorité de autorité belé na population en tout cas tout ba sepela ki na nzembo wana makasi ba sepela na nzembo wana makasi pour na nzembo wana ba toucher pena ba problème profond ya peuple congolais moi na tangi kelasi mama tangi se kelasi na mongo ya makala mama zoteka mais mama beli un jour moi nazangi mongo ko salisa ye ko sombela mama kisi mama kufi oui ça ba réalité to nini to salité et ça ba réalité aux autres zo mona ngo lelo na kati ya mboka na biso ya ba réalité lelo bon hélas eza ba na koloba eza bango mo ba lobi yango eza ba biloko oyo pouvoir en place à Kouti pendant 50 ans eza pouvoir en place à Kouti pendant 50 ans donc na sepeli makasi so moni ba jar ya ba nzembo oyo zobeta oyo ezo la maman expression démocratique ya na kati ya mboka na biso expression démocratique mais déjà na banzela partout ezolo ba make bande ko na basala keba na peut-être na mutu atelemi pembeni na ye bon mais quand on confirmer biso na yo ki ba lobi censure kangi nzembo wana ekoleka te censure kangi nzembo wana te censure kangi nzembo babi ebeta na télévision te oyo nani olandi na ebeta na télévision te pourquoi chef de l'état kutu ye moko olandi nani porte-parole na été chef de l'état ye alobi nini chef de l'état ye moko alobi aza vraiment touché profond na na nzembo oyo ebeti oyo ba jeune wana pena problème aza pena touché profond eza parmi ba lettre motive na ye oyo azosala pena pour na politique ya jeunesse efanda mais ndenge nzembo ezobetela ndenge na tout à l'heure bandeko bele bazoba bandeko wana fa basala keba balobi bayembeli yango normalement na Congo na Kinshasa bazoba bayembeli yango nde pouvoir en place ke kakuna moni pouvoir en place ça inquiété place wana te pouvoir en place ça inquiété place wana te kasi na pouvoir à place pe nini to salité bana bazoteka makasu moi peut-être mineur azoteka makasu lelo te ndeko Jerry toza la front logo la lipa na kati ya mai pouvoir en place oyo et sali 2 ans Togo senga na pouvoir en place te oyo et sali 2 ans à moment oyo a changé makambo il y a 50 ans mais bino moko bolobaki ke changement oye pona ko changer changement il fallait pas pesa bino 5 ans te changement te bino ndeko Jerry au moins beaucoup na biso oyo e uti na libulu ezako tuti siko na libulu ya ndenge ya kosakana te na ndenge ya kosakana te za pena libulu na ndenge ya kosakana te okokuta libulu wana te oyo ya 50 ans que oyo na mutu oyo asali 2 ans subitement a changé non il faut que tu féliciter pour le gouvernement en place pour na nani to féliciter mon ami non c'est que gouvernement en place oyo ozomona quand même gouvernement oyo aza quand même na souci quand même ya kosalisa sa population
souci osali sa population na tia mwa mai na munoko bana ti lelo nga naza na mwana moko awa naza na mwana awa mwana babengi bazobenga na bana ekole bobima bokende bana bakotanga te ozomona problème ya problème ya gratuité oyo problème ya gratuité oyo eza combattu par biso moko bakongolais nini tosali te eza combattu par biso moko bakongolais lelo ozoloba lelo bana makasi lelo nga na biso géri eza mwa rare soko teli lelo eza mwa rare omona susu bana na mike baloteka bamai bapondu bazali kaka tino elo papa bazalaka lisusu pena te géri bazalaka susu pena te comprendre à l'époque ndenge ezalaka ovandi boye 10 heures ozomona bana tala ebele bazozonga pona yo changement ekoti bana bakoti donc bana na classe la majorité ya bana ba classe na gratuité ezo simba te ti lelo na gratuité ezo simba te simba ki ane ona ndenge ni ane to so simba ki ndenge ane oka se simbi te ane oyo za problème ya gouvernement Hollande ki na mbwela loge gouvernement premier ministre ye moko na ba syndicat bayokani voilà que ndenge za boye toujours travailler na budget au bon travailler le gouvernement Union Sacro bon travailler na budget ya Ilukamba budget Ilukamba est à 5 milliards so babi ba déshydrata tout oyo ba enseignant ba syndicat bazo senga wana ba senga ba tenir compte nango na budget oyo ba tu ko bolinga ba voter à 2022 à 10 milliards yo ba lobi ba enseignant ba tiano moi mai na vino na bango 10 janvier amélioration ya salaire na bango eurozala. Mais enseigner, il faut pas mentir. Les salaires, nous devons préparer un jour président de la République, à la ministre, à la gouverneure, à la chef d'entreprise. Mais il y a des avancées, mon cher. Le gouvernement, au pouvoir, au antique enseignant, à combien? Enseignant, le laser, à combien? Les lots, nous sommes dans l'émission vérité, émission, le bas vérité. Les lots enseignants, ça a combien? Le lot enseignant, combien? 150. 150 000 francs. 150 $. 150 $. Oui. Donc cela veut dire 300 000 francs. 300 000 francs. Bah, ça, l'amélioration de toutes les façons, enseignant les lots comme on a 280 $. Et ça parmi la négociation, alors on a pouvoir écouter parce que nous sommes dans communication. On a pouvoir écouter qui enseignant na mongo combien? Enseignant na pouvoir écouter 90 000 francs. Nous avons enseignant bazoyoka. Quand même moi volonté on ezali l'autre monde a quand même moi volonté ezali gouvernement a continué guerre na ba opérateur économique pour na ba kitsa bilo a kolia mais ba kitsa ka te bilo kolia to salité bilo kolia na moment au ba kitsa te mais gouvernement na moment au a contourner yé pas que na nini na Namibie asali ba commande ya ba chincha kala mingi te na décembre je suis sûr que mais nous sommes les douanes les plus chères au monde. Douane na biso bakanya que zo kota na poche abatu. Est-ce que le gouvernement ko kitela bangata douane te acha bangata moyenne zéro te? Mon cher, naza parmi batu o na maneko la négociation ya gouvernement na ba opérateur économique wana. Voilà. Ba opérateur économique wana bazoli ata pourcentage ya 120. Ah bon? Na muto ba congolais. Parce que na négociation na gouvernement ba yokani bien na gouvernement. Voilà. Gouvernement a allégé bango ba tâche de ba taxe monsieur de salaire qui reconnaît que gouvernement a longoli. Wana zo ba makamba solo ndeko. Makamba solo gouvernement a longoli. On lobi gouvernement longoli ba tâche belé na ba opérateur. Ba taxe wana. Et belé a longoli ba taxe wana. Mais dis que tout le monde a trouvé ça mauvaise foi, il y a ba opérateur économique on a bazoli na okitsa bilo côté. Bando bazo bénéficier na ba do ya peuple congolais. Il y a un gouvernement en tant qu'autorité. Il n'y a pas détourné bango à qui on sait commande naïe na à qui on sait commande naïe na Namibie de façon que peuple congolais a survécu non na moi commande on a euro salama. Au moins moi volonté quand même ezali. Nga pour nous ndozolo banzembo wana na zo mona na zo kama ndongo kima ba yembeli binote. Ba yembeli bisote. Mais toucher pe moi muke pouvoir. Toucher pouvoir parce que eza parmi ba lettre motive ya chef. Bolobaka to benga na Mobutu akei. Bo benga ni Kabila le père changement ye kakate. Bo benga ni Kabila bo changement ye kakate. Kabila to benga ni ete Kabila manda na isilaki. Te peuple bengana ki na balabala y compris na ba mupe ba bengana ki na balabala te Kabila manda na isilaki. Kabila ezate kaza na pouvoir bo to téléminer tu le to mona ba blongo so ni salama. Président dans un plein pouvoir ba bo lingoto chasser ceux qui dictature. Ah mais Kabila peut pas le salebo. Non, Kabila manda na ye isilaki. Oui biso Kabila combien de marches bande ko salama ya IDPS. Marche IDPS ya Kabila ba no salama pourquoi parce que Kabila abane alinga ki ko organiser ba élection té. Akoma ki na délai na ye alinga ko organiser ba élection té. Yongo peuple congolais a pratiqué l'article 64.
Il y a un peuple congolais pratiqué tout ces donc pour nayo Abel Mounono analyste politique nous est touché pouvoir nous on est touché pouvoir au compte pouvoir bon le bien biso totanga totangi nini tosalité est-ce que le jeune lelo est-ce que bazo sala bazala ba emploi tes problèmes lelo eza elo moto na mwa cacophonie lelo la mwa cacophonie toi na monde ko gérer omoni l'état pe saka musala te l'état créera climat moko boya ba investisseur baya l'état pe saka musala te l'état créera moi climat moko boya de façon que ba privé ba yé ba ko investir et que ba ko investir bongo et bénéficier mamongo na ba peuple congolais de façon que bazwa misala yango zo mona kutu eza parmi Babiloko oya ba 114 voyages au chef de l'état azoza ba voyage au balobi a BBC Kanyaka ya l'état pamba na ba voyage ezanga yo muto lobi ki a BBC Kanyaka wana population de akoloba te wana population biso to ali ba lobeli ya population wana population ya quoi a BBC ni soki population de bon pourquoi ba yo yamba ningi ninga hôtel voyage wana pourquoi ba yo yamba koko ti sangana masola ko yako yamba ete ba komi ko benga bino complexe scolaire te complexe scolaire ba tuna ba bis batu matiti likolo et comme qui jalelo dictature ya Félix na mona mboka Félix Tshisekedi on dirait malembe comme kokenda kofana webi ngai lelo okati si batu misala batu basala misala te ba ko yamba e wana ezalaki ndeko chéri wana ezalaki oni konde ba ko yamba président de la République de la République a sepelé mais eza expression démocratique ya peuple congolais batali musala oyo asali te wana ezali réponse ya mwana mboka opposant Martin Fayulu alobaki ke Fachito président Facha tambola non na balabala te la soki batu bakolande peut-être ça coup sur coup des coups sur coup des biso to monya ngwe ça coup sur coup peuple congolais yemoko asali même pas au demande pas gentili to kosala bo eza elo moko ezaki spontané batu balbi balobi bozo futa batu ba mbongo wana bandeko ebele balobi bo futi ba mbongo to futi ba mbongo biso to linga mingi lelo to benga vidéo nini bo salite vidéo babi bo futi batu ba mbongo makasi oyo to sali ezali ke lelo muto so banga ko simba kesi ya l'état kanyaka l'état eza parmi babiloko mais soki lelo muto ko zongi samboka na biso sima omo lelo soki mutu lelo komi lelo ya batie ba nommer place moko boye amoni abi mbongo oyo eza mbongo na ngati ezali mbongo ya l'état ya peuple congolais lelo eloko wana côté ni batu mutu aso banga ko simba mbongo ya l'état eza déjà ba avancer munene voilà to progresser par rapport ya chanson oyo tube oyo nini to salite to moni ndeko Botkechu premier a tweeté a lobby que bango pena impère na ndeko na biso mususu ayemba toloba te baza permis ya koya kobeta na diaspora parce que ba koti na motema na ye liloba na ko sala nini par rapport à maloba ndeko na biso Botkechu premier Botkechu premier na sala musala nini maza combattant mais combattant au sala mo oh combattant papa ndeko mwana mboka za na pouvoir la sala ki pe ki combattant na poto asali combattant na poto ko sala ki combattant ti awa to sa image mais mo ba ndeko sala ba manifestation na poto non sala moi cheval la manifestation na poto manifestation na king mais Botkechu premier ki combattant neza ko boya ba mise ba beta na poto yango ne ki combattant na mais quand même andimi bana impère babeta nini to salite ke beta na diaspora bango akofinga so bana impère wana Botkechu ngangu na reke Botkechu ata mutu moko robeta ba masola bo Botkechu wana te Botkechu ata mutu moko boye afinga ka mutu nyonso kasa finga bato ba kana to bato yo peut-être bato azomona pona ye que ndenge constitution et lobby congolais nyo surtout moni mabezo sala maifalo d'abord asala modèle te mutu azofinga asa modèle te asa modèle ya suivre te oko critiquer ça pour finga mais il y a zo finga ça non modèle te alors modèle te to azolo banetika lo baka ninga lobi bongo bande ko wana ko mona ba ko beta na bango na poto te bande ko wana problème na ngai o na osenga kana do wana ozocha Botkechu premier na en épreuve ako balukela bango nga na emission ako balukela bango nazo emission ako balukela ba beta na poto te ako beta na poto te nga nazo emission de Kujeri bandeko wana zembo wana et toucher pouvoir en place oyo te mais komi ko bangisa mwa muke batu musu ba komi ko on dirait ba linga calé jeunesse et lobate leti mwana mboka la mère mende to ebite so zaka réseaux sociaux to mona ina ba page fiable alobi bana wana on dirait c'est comme si basana besoin ba salir président de la République non ba salir président de la République toi ba petit ba réalité le loto on moins le loto on dit le loto ça la ba congolais boye le loto zalaki to tu ko le kana dictature mobo oyo muto bane ko banga ko luba oyo mutu azo banga ta le loto mona le loto
Tout le monde est grève partout. Mais dans le gouvernement, dans le régime, on a grève. Oui. Na mandat ya Kabila ba grève banda sala matin. Mon cher, yo yebi combien de fois na sonance oyo bazeka tentative basa la grève boy ba menacer bango ba longoli directeur tel ba sali na sonance na biso oyo ba ya pena na nini ba kunda pena Carole Agito. Mais le combien de directeurs va révoquer pour la grève. Le autre monde, il y a un émission que Nzembo Oyo et la ici expression démocratique na sous présidence il y a Félix Tshisekedi. Démocratie ezali, liberté d'expression ezali. Bazo loba, tout le monde a loba journaliste c'est bien que Moscou ko déborder. Est-ce que bandego na lingi ko tuna na zolem sur information pa na yo. Est-ce que bandego na jusque là bazaka na Kinshasa to ba bomba mi quelque part. Ba ko yo kanzemu na bango na musika. Chéri bandeko wana bazali bazo sa ba na bango na ba réseaux sociaux bazali baza inquiété te ceux qui baza inquiété toronto yeba peut-être vous confondre pourquoi vous linga bande quoi baza inquiété o eza gouvernement o ezala ki nani na eza pouvoir ezala ki o utu le kate o mutu soka yemi boye Caleb déjà zwa ki eza bon moté mais Alèche ayemba kana tango Kabila bakangaka yete mais osobo sana Alèche ezala ki toloba te non Alèche osobo sana ezala ki bino ba opposa bo ne ko binelango Kabila lelo pe komi ko kanga bino et ba opposa tono binelango Kabila te to féliciter ndenge to féliciter nti baba impère oyo et c'est le rôle de mais kasi natanga Kabila pe Alèche pa yembaka na kasi yo tolobi te et c'est tono yembela Kabila to féliciter ki ba en tout cas boyembi eloko oyo na ba campagne na ba député toloba te pour ça qu'on appelle comme Nzembo na bino et ba tout et ceux qui Nzembo na biso te même na ba pouvoir tout ba tout Nzembo on interpeller ba on ba député Mamou Alèche Ayembaki ezaki makambo oyo touché ki pena réalité il y a peuple congolais ndenge mona bandeko na biso ya MP bandeko na biso MP na so souci yo sala nga bandeko na biso MP balongo na so komwa MP on a pu bossa l'apologie ya MP oui balongo non oui balongo na MP ezali parti bazo immortaliser parti ya muto oyo asala makambo ebele na mboka eza parti moko boye etika biso na ba souvenir moko obike IDPS ezali ba bibisi pe na bango asika non dans l'Indien naza nango na réseaux sociaux nani groupe ya ndenge moko na impère IDPS pe ezali ba uti ko boka tubi ya sika omoni impère ezali te wana eza dictature ezala wana ngolo ba eza dictature na beso exemple impère eza symbole o etika muso mbeti mutu impère mutu omona directement dictature vous comprenez? Donc, on peut passer une image à dictature. Banani baba musicien na biso balanga nzembo. Balanga nzembo na biso bomete eloko moko ya bien. Moi mayembi ba revendication toi. Kombo kaka. Kombo wana ekoza la pa na bangote. Na makambo boyembi. Parce que yo lingi ba ko marneli IDPS to FCC. IDPS te baluka lo musu. Bacha FCC. Te. Ngana sengi bango baluka ka elo musu. Ba ko tata ba koma parti politique te. Mais MP wana ko sala. Kasi yebi sape ba ho ya IDPS pe balongo na IDPS. Bon, il y a IDPS wana na ebiso. Naza na ngona ko zo téléphone baza wana. Ba bibisi chanson ya sika. On nazo bisayo IDPS na impère différence ya makasi. IDPS déjà apprenant pour la démocratie na kati mboka na biso. MPR ezaki na dictature. Dictature sous dictature. Soki dictature ezalaki tata Mobutu le 4 ezaka le 4 janvier ou le 4 comprenez mon émotion. Mais alingaki andimango te. Elle est là. Pourquoi? Elle est là pourquoi? Elle est là pour libéraliser qui va parti politique. Eloko moko boye, il fallait pas lâcher, à l'éli. À lâcher eloko moko il fallait pas lâcher, yango moni alela comme. Donc pour na yo balongola kombo MP. Baso yemba ba biloko moko je ko interpeller nini. Mais apologie à kombo MP wana en tout cas ba ndeko na. Obi ndeko lobi ba diaspora belé ba boketu ba isomo ba tombokeli yo. Ba tombokela balongola ngo pona eza ba mo batama na drapeau MP. MP eza image ya dictature. Quand tu vois comme na mboko ya image ya dictature. Voilà. Je ne pense pas bandeko na biso o ba yemi nzembo o ale ceux qui bazalaki na période ya MP ke banga ba yema nzembo. Oh oui. Balinga ba yemba ngote. Na nzimite ke balinga ba zo pe kombo pe ya groupe na ba MP. Nzimite ke balinga ba yema nzembo oyo et puis banga bazala inquiété te banga bazala calme. Toyebi pouvoir ya MP. Donc bref balongo la kombo ya MP. Ba revendication na mango bazoloba wana ba biloko tu bazoloba wana ba biloko ba dictature ba nini boye. Eza bien. Mais pour ça l'apologie à MP. Bofinga ki biso toza ba fene mais tozo teka makasu moi na teka makasu. Ils ont appelé biso babiloko ebele. Ils ont appelé biso babiloko ebele. Il y a MP surtout babiloko mabé surtout dictature. Oh bon. Leti liloba intéressé nga makasu bino bofinga ki ba jeune ki
batekaka baza bafenéa balingi kosala te kofanda batinaka batata na mama lelo bagene baoteka makasu nini basali te. Mais peut-être on confondre pouvoir en place atiko finga bagene pouvoir en place atiko finga bagene et bon siko wana ba répondre nani wana ngana ebiso bayembi omani bazana batu ngana zo biso ke nzembo oyo soko la nzembo o bien esprit nango nzembo oyo inquiéter pouvoir en place te. Oh, ngana zo bisa yo inquiéter pouvoir en place te. Pour na pouvoir en place na moment on a émission na se répéter les sous-souké. Aye ko hériter 50 ans ya mauvais gestion ya mboka na biso. Oyo mutu azana kati ya makila ayebi ke soki ba pesi ngai pouvoir il faut na détourner mbongo. Il faut na sala oyo zana kati aden na biso. Parce que président Félix Tshisekedi aye ko longo le loko wana. Yango moni créateur biso ya IGF eza wana ke le loko mona ke mutu azobanga kosimba kanyaka ya l'état. Alors tokomi na suka nga lingi Abel Munono tala caméra yebisa bandeko nyonso pouvoir en place parce que yo confirmé au lobby place va toucher pouvoir en place ezate. Alors tala caméra loba na bandeko nyonso tout o bazali na besoin ya ko grimacer bandeko wana ya ko faire taire bango ba loba te ba jeune ndenge ndeko na biso prophète Joël Francis à lobby bakanga munoko ya bagene te bagene baloba. Alors mutu nyonso to azali soto lobby pouvoir en place cela veut dire bandeko nyonso to ya union sacrée bandeko ya IDPS batika bandeko na biso wana batika pe ko tia intention que bayembeli président de la République to bayembeli pouvoir en place. Bon ngai po na ngai omoni batu oyo bazana intention otozana ba fou du roi na biso ezana batu oyo baosinga basali ba intention que bazolinga bakanga ba jeune wana bazolinga ba chango ndenge ce sont les opposants frustrés. Oh bino moko na bino moko te ba na pouvoir. Non, ce sont les opposants frustrés baolinga ba bimisa yango et bima lokola ba yembeli pouvoir en place mais ezali katé pouvoir en clave il y a place et ça inquiété na banzembo o bandeko na biso bayembi mais ezo pesa sous pouvoir en place makasi asa la plus fort à la place de outil 50 ans de gestion ezaki mabe asa la le plus fort que peuple congolais surtout jeunesse abima na kati ya misère oyo jeunesse abima na kati ya misère oyo pouvoir en place et ça la tout de façon que mboka na biso et pousse na liboso na volonté o ba nango Boka na biso et pour ça liboso. Pour la première fois de Kogéry, toujours quand même budget où ils est à 10 milliards. C'est pour la première fois. Banda ba qui voter en PK. Mais ba ko voter en ils a budget à 2022. Notre conseil en 2022 té. Ba ko voter en le budget wana et voter et puis ba rubrique nyonso ils a été na kati ya budget wana surtout non senga na kati ya budget wana rubrique oyo il faut ba marteler makasi matami surtout le plan sécuritaire. Pour ba faire dessiner na biso musala o bazo sala. En tout cas, l'ongone na bino ba faire d'essai. Tozo mona lelo inclusion la police okoloba na la police la police lelo nga nazali mopandi sango la police eza batu bande kono surtout mais là-bas il y a des policiers mal intentionnés na biso bazo tia batu mal à l'aise na barré ba chauffeur ba taxi surtout police routière na ebité pour féliciter ka faire d'essai mais pour ka mbela Par d'essai toujours féliciter bango d'abord pourquoi pour na oyebi bituma na biso na est on les a biloko mo bo sali ba année ba mais maman mususu bazo tracasser awa koleka maman waza na est maza na Kinshasa na policier de ko na ngai soko lobi bona ki passe ya maman o waza bazo tracasser koleka maman est basali maman zo teka na pasi pena na balabala boye ko teka na pasi de ko na ngai ba koya ba tshudini biloko na yo na pesioni mais bazo violer bazo boma bazo ozomona bazo kata mama na yo na misu na onde eza pasi oyo bandi ko leka na kati ya est na biso mais l'autre ozomona quand même ba farde si na biso incrusto salama o bakangi buka na minute farde ça s'est déployé batini ki batwana libanda voilà toko solo la masolo ya état de siège pe prochaine émission nazali na marqué bolingi état de siège on dirait bon prolonger on état de siège normalement il fallait si là déjà état de siège et qu'on la prolonger tu te ressentir que est wana est commis calme on état de siège ici tant que bato ba revendiquer état de siège wana bazo proposer état de siège pour continuer voilà ya monga pe na so bwa kambela ndeko na biso Israël Mutombo. Félicitations, merci beaucoup. Nous, des chroniqueurs, des journalistes, nous sommes là pour informer et pour former et éduquer pour la population. Surtout,
message na opasaki ndeko Israël Mutombo alobi akei na est première fois ça la 8 jours atalisa simoko te betani ndeko Israël tango badai ko beta mabandaki pe ko loba ndeko Israël Mutombo en passant en tout cas il y a sa journaliste d'investigation c'est parmi les premiers journalistes où ya kita na est wana atalisa biso réalité ya guerre ya est akita tina route o babengaka Kisenyi route wana o babenga triangle de la mort ndeko Israël talakisa biso route wana triangle de la mort place ba bloc bando sala wana mais sur le long de ndeko Israël alobi asali 8 jours na est que atalisa Simon Tebetami il faut te féliciter ba FARDC na biso musala zo salama mais ndeko na après c'est penga bibilo ka bongo Israël a komi jalelo opposant frustré nani opposant frustré. Voilà, merci beaucoup. Tokomi na suka wala zaki analyse to saki na mwana mboka Abel Munono analyste politique azali jeune ba jeune bozo banga koloba bosa lokola ye bosa lokwa bande kwa MPR na uti ko kolobela bino mbela awa bande ko nanga ya IDPS soki eza bino mtu bozo grimacer ba journaliste botika boko salir président bande ko ya opposition ndeko alobi awa bino nde bozo linga bo bimisango lokola ba yebeli président pour ba jeune na ba koma na danger biso tout oza ba congolais diaspora ya binzembo yo nini to salite na motema malamu totika ba jeune baluba Abel Munono 1 minute pour na kota la caméra ko libisa ba ndeko nao liloba bokabwani pour na journée yo et puis pour na passage na émission en tout cas na sepel ming na émission oyo na sengi pe lisusu na ba artiste émission mususu basa lo kwa MPR eza na ba jeune ba talio ba lobi talacho eza na ba pays mususu eza ki délibéré na ba musicien kola ko yemba mboke komi yango wana le prophète Joël a lobé là mboke komi délibéré à partir ya ba musicien mboke mususu komi délibéré à partir ya bino ba panditsango voilà à partir ya bino ba panditsango ba jeune ya MPR banzembo oboyembi eza banzembo obo interpeller pouvoir oyo nyonso koya na kati ya mboka na biso donc makambo nyonso bayembi wana eza ya solo eza réalité bakose eloko moko te ya Abel Munono mais eza réalité oyo eza na kati ya mboka na biso bayembi ba problème profond ya mboka na biso eza réalité oyo eza na kati ya mboka na biso donc osenga na ba jeune mususu ole koyemba banzembo eza na ba sanitaire banzembo moko boza na message moko te vome koyemba te na banzembo oyo eza na contenu lokola bandeko na biso nakomi kobanga kobenga ngo ba MPR wapona yebi baolongo nango banzembo oyo bandeko na biso bayembi oyo eza banzembo moko boye eza banzembo moko omoni ke etouche mutu nyonso akofanda na salon boye na mwana na ye na nini na ye ayoki mais mususu banzembo mususu eza banzembo moko boye bon nayebi te voilà tokomi na suka vraiment émission la biso loba vérité sili analyse ya mokolo na lelo. Merci beaucoup. Na Stella Somana et sa Gaillard Interpol de la presse là où repose le cœur du chef pour notre plateau. Il faut pour notre plateau. Merci beaucoup. Avec Night Club Naye, nous voilou Somana et sa Gaillard. Donc merci beaucoup. Et Abel Munono on a une relation moi mouki. Voix ou faut auto ko ebisanga ki ma ramunyo so bato MPR ba yembeza ya solo. Eza ya solo. Vrai, eza ya solo. Vrai ou faux auto ko ebisanga awaki ba toucher pouvoir te na nzembo wa te ba toucher pouvoir te pour na pouvoir aza parmi pouvoir eza parmi ba biloko oyo azo linga abimisa peuple congolais na kati ya libulu to za nango ya 50 ans oyo. Voilà, merci beaucoup to komi na suka, allez-y comprendre bandeko bolingi bo aider Jerry Kobetox bo aider Jerry Kobetox parce que ici tu as la Vision Plus télévision, il y a Maman Bella Dinganga, moi si ya Mwindu, Yangolo, sans micro. Merci beaucoup. Bientôt na TNT. Bientôt na TNT, Vision Plus télévision. Vision Bozomo na Yangote, Yangonde, Yango Ezoya na TNT. Merci beaucoup Kalaming à notre coordonnateur Trésor Walukom. Merci beaucoup na équipe Mobimba, il y a Vision Plus télévision. Émission Loba Vérité Sili. Ceux qui posent mis balai dans le salon, ceux qui posent mis balai dans le caillou, bokanga laptop, bokanga plasma, télé, plasma, bokanga ordinateur, bo solo la siko, makamto solo, est-ce que tu kosi? Bo solo la ngo discutant état que ba congolais, mais bitumbe bimate. Est-ce que MPR na pesi pe ndeko moko pona ebika kombo ndeko moko zozo machine, moko alanga nzembo azaka na gauche, zozo machine. Parmi bateau ba eminzembo MPR ya nini to salite ezaki analyse to salila ki bino
botika na kimia, bo continuer ko s'abonner na chaîne Oyo Vision Plus Télévision. Merci beaucoup na Misemi Senga Motema ya Emeka Ika Embelibulwa Diamant. Merci beaucoup na Adrisha Motomètre Beba Zibeba Nana Quadra. J'espère qu'il partagera ma vidéo na makasi. Merci na tous les pages Kinshasa Makambo. Il y a Yves Malou, le papa des bébés, la maman, les news des stars, il y a Zoro, mais la air mouka tenga makame, asali mwana mboka. Tokutani na émission koya kaka na plateau oyo. Bye.